Obi na tel nabi ah na poto. Ba epsinga papa oyo modeze lo te zela concert okotuna ka pesa. Okotuna ngolo. Yango yo bom sombaka déjà bakisi oyo ekalmaka nini estomac parce que nalingi nabelisa Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te babenge yo mpona bato bakendaka braza tro modelero kangami na opevo la déchesse ayaki kaka alobi kindumba esalemaka mais akotaki ya profondeur te ya bana bazali mwana yaki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24h/24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba eyokanie oui keboko risque pe na kati ya poule bazo expliquer na boya ndeko loba ebele olo barili na risque na sare obi ko tambola petro na braza oui obi ke na zo ba appel ti ya ba basi ya ba braza OK attention T'es quand on bat à terre, dans une vérité. Na français balobani, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Yo déjà aux empêchés na komisa idée na sukate. Mbuta so na sisi na kitasa na kota ti braza. Mbuta so ki na sisi na kitasa na kota ti braza. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, yo ya. Tumbato la qui yango donc malambo est bien.
This is London. London is Paris. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment, ce n'est pas de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tamba. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro qui reçoit pour vous de gauche à droite Ken Piana Makizembe et Mouta Dikasu. Avec Bangonete Omekagolo, la vraiment Maraïnia, ce Zali Koleka Bongo, au sein de la communauté, surtout dans le secteur socio-culturel, ce peut être Monsieur Oya, ou comme même Bisso, Tina Basserter, Moussounabi, et que ça la bino bien, que ça cante, que Maman Lisette, le Kange, il faut que moi Sinzambe, la papesse. Kazalina papa firmé matoto ba bon séjour na kati ya mboka ya bakoko mama iget mulunga en tout cas tona papa firmé babi kembo na kembo sai na sai bana poto bana mokili mobimba tika na pesa ba invité na ngambo te boto banda boma so na biso na bani bona loboka moi ça fait que Mouta Dikasu. Bonjour Mouta. Ouais, bonjour Valdi, bonjour ba internaute famille na biso quoi. Donc en bref, na pesi ba mote et sika bazali et puis ba bon début à semaine parce que semaine est au banda week-end de l'équipe ba miso bazali na ba vacances ba miso basalaki ba barbecue lo ba PDG boss Tanguy Brice Lulendo, l'ami de Bill Gates, l'ami intime de Bill Gates, donc le boss du groupe LTB, donc voilà tout le monde a bâti service, bâti énergie, bâti fluide, bâti rénove et puis location mituka. Yaza moté mama Fefe Fanzu, la plus gentille de tous les Congo féminins. Donc l'obésaki barbecue, la pesimote na Miriel Lulendo salon Milouk 2 na Metz, Azolanda biso en ce net moment. Fondation Nadine Kila en séjour à Kinshasa. Lobi Petozagina Bango, na Maï et Talara Nadine Kila. Donc femme forte, femme battante. La Pessimbote na batu tout au bassin la fondation nae. Et puis la plus organisée. Une femme bien organisée et assise. La Pessimbote bon Nadine Lushiku. Talara Kombone Sonena Yemokoko. Nadine Lushiku. En séjour à Kinshasa, donc prêtresse à ma momie pendant. Donc, et puis Lise Leader Miss Diaspora. Et donc on est là, je suis dispo sur toutes les questions qui me seront posées. Donc, dans à l'aise quoi, Valdi. Eh bien, merci Mouta Dikasu. Bonjour Yapito. Ouais, bonjour Valdi Tambwe, bonjour Mouta Dikasu, bonjour prophète Emmanuel Dodi. Mosal Nankolo, Opena, Azoko, Lissabiso, vraiment na Liloba. Bonjour, mingi na prophète Moïse Kabodi na Londres. Maman Sideji Mampata, maman pasteur, Motema Ranson, merci na Ope Valdi. Donc, il te toujours. Et puis, tu as tenue vestimentaire. Bon, bajar ya ba teni tout ozala na on parler mais tant que là tango ka ndezala te nga ki pa na ngate na ko la taneti sango na ko la taneti musulman na ko la ta
net arabe ezaka bilamba onzamba tindela so na mokili bato msunde bakomisa bilamba neti ke ezaka ya bango kaka nde bango nde ifo balata maintenant bilamba ne salema pona mutu nyonso tu okendo kuta na Turquie bateka na batenia basango na batenia ba musulman na batenia ba pape na batenia ba roi eza pona mutu nyonso tu asomba yango alata awa nde koma o tenio eza pona batu boy donc nayebi te wana ya makambo ya Congo. En tout cas, merci Yapito na ebike mambo ezali ebele ya osola mais to bana ben actualité surtout autour les kanango na poso na biso na weekend na biso Mutalika surtout mona bongo prestation ya ndeko na biso Héritier Watanabe Gogan Toto ya tembe na PCMO Desika Zali eska partout livrer bongo concert na hypnose mall na Katanga na ebite avino yako zandeni par rapport au déroulement masolo en tout le monde. Ouais, félicitations à Wata d'abord parce que Lukuta Mabe a travaillé puis groupe ezozala ezokola pe ezozwa ligne moko donc ligne moko ya vitesse moko croiser au saganate parce que baye ba groupe na ba production ndenge wana et puis ba déplacement et puis o bazo pesa cohésion ekoli alors ya wana ezara important qu'on répétait sans cesse. Déjà, ma groupe répétera sans cesse. Tout le monde en sur Internet. En tout cas, bravo à eux. Prestez bien. Et puis, hypnose, Mututoa Mekarawanate. On est dans la centre-ville à Lubumbashi. Et ça place mon moderne et puis et salami kalaté. En tout cas, et comme unité de mesure, il y a un événement à Lubumbashi, surtout au Katanga. Donc, si vous prestez, on a un montant, on a 50, 100 pour la VIP, ce qui réussir aux Amobali. Donc, bravo, héritier. On a aussi parce que l'album nae, ils ont eu bien que ma sous bazoliga neti ba sala neti ba charo neti ke ko bude neti ke o te bozo exagérer ezo kana te non album ezo yokana surtout na ngonga vraiment ezo yokana en tout cas lukuta babe album ezo yokana to yebi yango eza deux à part les deux albums il y a des singles oyo batu pe ba BBC bisusu ezo yokana bisu pe ezo yokana ngote eza na pe liwate eza normal que ce que logo bibi et koki ko simba topé koki ko kangate. Donc pour l'instant héritier à la cote bien c'est normal tout le monde on dit résultat il y a des l'accent à des détracteurs que vous avez tapé à côté parce que ça se voit à l'œil nu et puis une délégation dans des bakenda qui on a même peu na qui sinjora la Monique sinjora Azara peut bien hériter ça lit bien parce que Azar influenceuse bato ndego wana pe tozala bango besoin na mboka pona marketing kitoko ya produit na yo. Donc le roi bazar bon terme na wata je leur souhaite de plein succès na nyonso basala pona yo kike bazu sous production mususu ba beta ki samedi ba yo beta sous dimanche na Kilimanjaro na matinée ba Kilimanjaro eza ba place mo eza na piscine bato ba beta mingu na ba dimanche ba événement mo relax tenue relax et puis dans Moni Likasi et Bengi Bango dans le 25 Bazana Likasi donc plein succès dans Wata et puis le 30 juillet Bazana Bidjan donc ceux qui vont tambola ndengwana et ba artiste o et logo des autres kaba ba explore. Merci Mutalika sous même maître Gims l'a dit Abi. Lorsqu'on sort un disque, il faut savoir caler les dates. Ah voilà. En tout cas, on a tout contredire. Bon vent à toi, Gogan. Tout ça, pena ken piana makise, mais ken piana concert bétamine hypnose mol. Tout le monde y va vidéo des alliés aussi. Clenepte ou yamba qui a on est attaquez-moi n'amboka. Bon, Valdi Tambona yamba gango bien. Mon héritier artiste ya ko encourager parce que lelo pour producteur atiela mbongo au déplacer na nombre ya batu oyo héritier memi parce que to moni na ba fifisi wa bakei banjora ba musicien ba Francis Dibaya ba Dadi Mola ba kepe na délégation ba tebele en plus biso to sala rapena na difficulté moko omoni ka prix ya billet o bandeko bakei nango Lubumbashi aller retour wana eza aller retour ya monta oyo okokende nango pe France na Air Ethiopia na même monta donc il faut producteur azwa risque ya ko bengisa groupe
na nombre ya bato o héritier memi c'est que yo artiste faut à la makambu c'est que yo artiste faut à l'actualité c'est que yo artiste faut produit bimisaki c'est que eza na consommation ya bien donc héritier wa ta team producteur a risque à bongo c'est que la kisi que mi-ange mi-démon na Lubumbashi ezobeta très bien parce que tout le monde a déjà na Kinshasa ponga na pesa témoignage na Kinshasa ezobeta partout héritier ba production na ya sala toujours plein abetaki na showbiz o wera yaki atondisaki plein à craquer la kisi que disque na eza consommé na RDC Mobimba pour ezala consommer na RDC Mobimba ba article ndenge butalika so lobby donc ngapo na nga en tout cas coup de chapeau vraiment pour na héritier wat et puis il faut souligner aza consommer na Congo te hein et loko ndengwa moni disque wana qualité na wana façon à prester et zo la pena bien que na Congo Brazza na Gabon Cameroun ba place to eza plaque tournante ba ya ba musique musique ya Congo et tournaka trop. En tout cas, il y a un album sans problème. Et tu as vu que dans la compétition, il y avait des albums où il y a certains artistes, il y a des albums, mais ils ont rendu à la course. Le premier fois là, le deuxième fois là, supporter sur les 72e, ils en ont macabre. Donc félicitations, il y a complété et puis délégation on a tenté à coopérer la producteur parce que ça déconnaute. À moi la maman qui n'a binoté pour avoir accès la délégation pour ceux qui a marqué parce que dans la production scénique mais il y a des pertes énormes où il faut contrôler. Ma producteur va souffrir fort. Et belé ma ben sa artiste va perdre la balle au saranate. Dans vivant même artiste et moi mon nene pena il y a Kin, il y a Congo ma ben ma mémoire quelque part producteur à Lela plus de 21 000 $ à perte. Donc eza babilo obogo il faut nous jauger terrain. Oui ma ben artiste on est razoya et ko simba. Est-ce que il faut ya kana batu bato combien alors si so boni de wana place maintenant ba mesure rasiko au niveau groupe que groupe et si les qui donc musicien toi ça peut calcul sur la tel orchestre na ko taper wana donc voilà en tout cas merci oui au moins lelo to comme Hollanda lelo biso ba congolais première naibité ba congolais lelo ekomaka soki mutasala orchestre na ye ekomaka ko vova trop to monaka ba action pena malonga te oka biso to ana ba patron boy to ana ba patron boy ba prouvaka ba patron na ba manifestation na ba concert moni concert na héritier to moni ba patron bazoya bazobamba voir même na ba journaliste héritier mais makina nous na voyage to moni pena ba kisi njora ndenge ba patron bazo manifester bazobamba pena ba dollar la kisi ke héritier watana be azana aza bien entouré azana ba patron ba soutenir musique na parce que lelo okoza na orchestre na yo malgré que c'est ça ba succès ce qui tout autour no ba patron balanda musalo salate donc ezaka difficile pour orchestre no évoluer en tout cas na pa sa félicitation parce que héritier la kisina no mutema malamu nanu abengi ndeko ne fifisi wayaka bisi boss ana lobi en tout cas pakola eloko to pena depuis baba fifisi wa babia basa alongoli su fifisi wa memi boss wana tie pa fifisi alongoli fifisi wa memi boss wana tie pa ya kisinjora et ça libiso bien ça la bongo soko voyager peut-être na batu ozala pena souci batu wana bazonga bien c'est comme ça c'est ça et puis Valdi pardon na katsoka moi liloba et puis genre il y a public et pour namanaka déjà na départ ya carrière à Moutou. Au moins temps au bandi carrière, prestation non même la télévision, façon de s'exprimer et attirer rapper genre na couleur ya public moko pas na yo. Déjà artiste sont dans la interview tant au bandi carrière, to façon de se comporter devant public na yo. Même si vous avez orchestre à battre, mais il y a une classe, une crème. Oh, baro, tala qui était, se focaliser pas dans eux. Malgré, on n'a même pas battu. Héritier l'a fait. Pendant qu'il a la maison mère, il a forgé. À ça là, donc on a la classe na Moroboé. Donc à ça là, donc caché Moroboé à bateau yo. Oh, bah quoi, soutenir. Constamment na sali. Qui na roti à sali groupe na. Constamment na sali, c'est comme si Katanga va patron vraiment ça là. Bien sûr, papa. Mais il y a des la province.
au moni kin ezala place à kolela bongo province ezala place ya kolukela bongo nga à l'époque tant nazo côtoyer Serge Kassanda FMI alobaka nanga likambo wana na Zambie tant tobetaka na 99 na novembre na Kitwe et na Ndola pardon tovandi na bavie na biso José Mukwayanzo tozodame vie na biso Serge Kassanda bimuta omoni bazone ya koyaka. Quand je dis zone, donc ça veut dire dans mais qu'on situé ma place. Abimoni ma place à Koyaka, ils ont ma intérieur. Pourquoi intérieur? RDC est riche. Ils ont ma potentialité. En fait, ils ont ma potentialité belée, ma richesse belée. Où ils ont ma province. Mais qui ne ma richesse ils ont pénaté? Qui les a politisé? Ils ont capital politique, administratif, politique. Donc il y a une concentration à Batou, oh, ils ont normal, à l'État, tout ça. Ce qu'on a ma province, ils ont ce qu'on source à Bongo. So on est dans oh elewana, ok dans Durba, Bawacha, on écoute ba Kibali gold mining, Kibali gold mining. Kuna or de or. Vous savez so le wana ok neti ba Goma, ba Kivu kuna ba ou bien ba Beni tout ça kuna écoute ce cobalt ni coltan. On écoute coltan et puis ba on peut ba ligue agriculture trop ba na ba chicon, na ngolo ba kutu na RDC ba plus riche ça ba nande. Ozomona so qui na bakatanga wana là-bas maintenant c'est le cobalt ba uranium richesse et valeur. Quand le temps le Congo, c'est là où aussi les bas blessent. Tout le monde a rendu comme banande wana. Ma boss na le on a habité yo créer ma tribalisme à pamba. Ba tebele ba taban na lo ba maloba auto yo kaka ba taxa ba ba bimbongo na bango sukso ezwil nango ezali ke bango ne ba cédar ba place mutu mora ye ba tekeli place ba to ba rozwa bilo na biso na été so yo ka dema. Non ngana meka ko tambola na RDC na meka ko en fait ils ont ba face cachée au mutu normal ba ko e bangote partout dans le monde. Dans le monde, ils ont ba biloko o yo valio en tout cas ba ko l'action ngote au monde normal au monde on a mis sur normal les populations tout le monde mais na ndenge ya ko mona vision normale boé en tout cas ils ont ba coin oyo ba tike la liberté na ba ayant droit na ba population ya mboka wana ba bunda na ba travaillaka mo pe l'été pexaka ndé yango to mona ba concession minière ko ba Kibali gold mining wana ba wele ndé to kena ba katanga no zo mona ba na ba ni na ba fungurume wana il y a des trucs américains ça wana ba zo ba matière première tout ça mais population ils ont se retrouver pour ba mo pe il faut perdre ça là et obi na ba coloniser ça na ba coin mususu na ba mapangu ko na ba mapangu ba timola ka pena cobalt na ba mapangu ya quartier mo bezara so les qui rompent mo OK neto on a bossa ni kombo en tout cas bato na jour na beta na Colosie concert ya public ebele auto chara neti moins cher neti relax ndengwana en tout cas bato ba ya na concert wana majorité ba 13h les mbano mo na mouvement ina kala bato ba miba bien sûr ba sala na l'état miba mais il y a des gens au ba krezaka individuellement et il s'est retrouvé ba on dem ba ya na concert ya ba relax on a to ala tine ko to lambeza na poto na hier mo bo na hotel na Simba Tushit ba memela ka pena ya mo vena bo do fanatique o sagarate mais so tali bo e jean comme jaune sketch alati et poto zipi kango polo côté mo ke pasuka rango parce que marque na monela ki le wanga na simple na yambi na to so la so bien abandi mama akoko ya masi le koso le ngape to zo yemba na e papa bo sentiment na bo ya ngana ko ya concert mais na ke nano ko ya ga ko se changer ko ya nde sunzoga ka nde ngona pa ko yela concert mais va kende zwara no oyo mela bière atikela nga lias ya ba 20 000 francs lias obi na tel na bi ah na poto ba epsinga papa oyo modeze lo te zela concert okotuna ka pesa okotuna ngolo na tuna pe ngolo ko mbongo na lia na podium na Colosie donc elingo lobake na ba coin na ba intérieur et ça ba coin stratégique aux artistes à se retrouver et le réseau boma biso kaka il y a pas de nzela oyo ko démarrer pe karna yo okebena kisangani
kuna or ya kosakana te. Parce que le ça se passe dans 4 mois d'Alikasu. Ken Planto le bon tout à l'heure. Comment billet biso mogo local. Vous d'habiller pour qu'il Lubumbashi et ça le mbongo mutasali aller simple il y a Europe par exemple. Mais il y a un coup tant de solana boss tangi Brice Lulendo m'a amené un investissement dans maramba élevage dans agriculture pour bâtir service et qu'on taper secteur en roi on a beaucoup la paix babilo on a et comme moi développer le système on. Et là, on a développé la bosse des routes. Il n'y a pas de routes qui relient les 4 coins du pays. Exactement. Oui, passion tout le monde, même les musiciens, ils souffrir parce que Mbok est relié. Oui, que Valdi, Mbok a biso, ils ont posé un artiste nyoso. Au moins, l'artiste nyoso va dire ça montou. Si si. Payer ça a posé na bango. Au moins, na minito, par exemple, tous la giette. Et ça, un moment, pour qu'on qui classe au Canada moins retard mais na ko lo baka na ba moment vacances RDC mobimba ba ville tout bazana pour ça ba musicien oyo na o ba René Kala na o ba René Lelo peut-être condition to façon na bango ya sur la contrat et que na likolo trop mo ba ko boaksa mais ba artiste nyonso o ba sala combo mais oyo ka lo beso azana ba s na ba kota ba durba ba kota ba wacha on monte ka sala ba spectacle bien exact ngamo pe na kinda ba professeur na sala ba spectacle kuna ba tuna ka te ko René Lelo to ndengeni il suffit ba ye ba yo ko sala ba bien ba ko yambo correctement parce que le réseau bombe ni nzela artiste ok kuna ndeni soit fuzo masua obeta ba mois nzela soit aux avions. Merci Mbouta pour ne pas monopoliser la parole mais Mbouta en tout cas si on a bêti comme mon temps tout à l'heure on a Kara bateau bayo qui ont tombé sous ba égoïtique bango ça on peut m'abe pamba comme lo beso na Mbouta likas toyoka ba rimer na confirmer te poser ma moto yoka qu'il paraît lo peso ba kangai na mboga mo pays voisin na bisoga il côté likolo kuna ne peut qu'une peine comme mbona non ouais par hasard en prison. Bon, na oka makambo ana zola moi problème moko boye. Mais si ko ça va donc l'obésoisa déjà na ba activité abeta déjà na ba milliard na ba est mais na ko informer pour Valdi moni ben monsieur photo lo barape moi vérité bande ko na biso ba milliard ya zo beta neza ba côté ya ba mère na biso kuna pe ba lembier parce que comme on le lobeti lobio kuno beti ba lembi parce que partout il fallait ki ba mona ici ba monier et c'est na sko l'obésoisa ngane ka Kinshasa po ba lembi na bango e déjà te ba lembi po ba monier trop atamboli banzela nyonso beti partout interpréter pourquoi on a besoin interpréter ka ba musique qui peut ba tout trop dans na minute on a ko informer Valdi en tout cas bande ko nango ba benganga bazolo babo conseiller lo besoin zonga po awa to lembi na biso e Valdi kena na raison ça rapport na lo besoté au moni coin nyonso oyo za mupaya oyo za ya yote yo Valdi za na kind za na kino na Paris na bandal non même te so changer mikolo alors moni Valdi balanda rayo batala rayo même dans les pays africains même dans les intérêts à pays mutu mo akolo bano Valdi na bezo beta tour o ya kotala na Kisangani to Valdi ya na Goma to Valdi ya na Lubumbashi ozu billet OK tant ba moni Valdi o bi durée ya saveur ya mutu eza presque ba 72 heures ba 3 jours 4 jours ya mona tato ke na obeta ba production ba producteur tant ba yambara biso concert les par exemple samedi dimanche beaucoup ya donc à la limite vendredi ce qui va exagérer beaucoup ya peu mercredi to jeudi mais tout au plus lundi il faut besoin vol bozonga ce que artiste c'est sala den pas naie bazo ya va dire les prophètes chez soi et pas naie ba moneka normal ba kutana na ba fanatique na ba restaurant na ba bar partout ba yebi abena mystère ba kasite o baza ba mystère ba o bana top mikolo wana siko ba netinga taba memana na Kenya pour la première fois Femland Group ngana yebi na vivre na Kid c'est on va na campagne na vivre normal na kutana na batu ba mona mutalikazo ba mona normal mais ngana na succès mais na ki star pe na bo période na batu ba star ya ba wema ba jibe ba wera ozomona ngana ki petit na ye disque renier mais na za pe na star te surtout na notre pakola pe blone longi na no ta masque mo ba longi na ke ba no e banate ba memanga ina Nairobi na groupe na jet
Vous comprenez? Tous les gens jet Togo Nairobi. Bachanga na Hilton Hotel. Ba misé na baza vivant ba Wali ba Diego ba Ngonyo sona ba Gilles Nsana za vivant. King Dodo la bouche za vivant. Jean David qui a mbota za vivant. Vegil azara producteur to misé na. Te producteur to kuta bango kuna ngana ba mema na Femland Group ya ba Kenya. Mais il y a pour abana produire mingi ba misé congolais pe Vegil Nsana actuellement dans Mambi la belle le 3 septembre ku bazana Dar es Salaam na concert. Donc bachanga na Hilton tovana ba Vegil na ba King Dodo na ba VJC Motindo na ba misé na tovana na suite na nga obi na 5 sabana na ba producteur ba gizenge so ba yebe ta place na vanda na kini be na kwa normal kala na campagne vraiment bazo changa na suite be na Hilton do nazo mi sous-estimé pour ba yambinga en honneur kasi yango voyage wana nde o esala ke ba memanga na Florida 2000 boîte à munene à Nairobi à l'époque ne bakutinga na Willy Longomba na Shaggy o Willy Longomba bendanga ba lobi pesa Shaggy mbote na pesa Shaggy mbote na zo banga danger après wana na kangi photo vous omona de eza libanda donc nul ne peut faire chez soi libanda ba ozona valeur au saganate mais ce que ça na batang o bazula mutu na valeur. Soki boyambi mopaya na palais Valdi talaka valeur na ye ezala au moins 3 jours 4 jours à la limite soki benaza mopaya moko alima bino kala 5 jours après 5 jours botinda keso akezwa maye mona pon lo babimisaka so azobimisa ki grand wana ezotikala nano mais soki akatani akoloba mpe ndeni valizula maye wana na bayedaka boniko ou engagé kinga et comment ba donc saveur en évidemment de temps aux amours pas comme quelque part et ça en a pas duré ce que ba ministère qui va comprendre raté aroya mais biso no sto kuta na biloko ba memi mais elenge tellement yo mo zo continuer à ces jours ti ba hôtel leo ti ba makabele donc c'est normal que ba baé ce qui muta umeli et surtout il y a beti ba 2 ans déjà je crois donc en tout cas ba mono sou mpayate aux asous mystère té ba mono quoi normal parce que le roi n'est pas ma bé pas misé ba misé belé ba salango to sala yango to sala pe berero wana trop surtout ce bouquet voyage ba kimi bino pas producteur bon ba biya kozonga té et le roi amené style ça artiste le roi chewing-gum et bendi au bena sucre tout. En tout cas, merci Mboutanake Fondation Bona Wanzambi. Baota la biso donc président Djouma baota la biso depuis Japon Fondation Bona Wanzambi. Na bandeko Abdul na Kinshasa na Pesibino Mbote ska bozali. Babi malade Cécilia Kalame assistance ya Fondation Bona Wanzambi et lui biso vient na J en tout cas na Pesibino Mbote. Na ki penze mbugi toko pa ya ndeko na so bébé Bouchou en tout cas président Djouma na Pesio Mbote. Keni bena magizembe tout ba dans le secteur socio-culturel toujours l'histoire qui ndumba on a quand semaine année ici déjà mais il a mugi lisuba ndeko ba ya maboke ba leki les suna bike moto na moto on bien on va ndeko maboke na lingala ngoto kula na ngoto bien on va artiste comédie pour ko minimiser on ça air mon langage à minimiser on bike ça langage à minimiser ya ko minimiser moto amuta maboke ezala biso to kola na Kinshasa ke mama bi pendu basala maboke na groupe salongo ngana lobi maboke ngali ma exista bato bena ba banda théâtre na Congo maboke ngali ma exista groupe ne ba no groupe maboke maboke ngali ma molanga pembe a exista ke ba personifier ka rande et wana ce que ba chrétien mona eba gita tukanga na so ba chrétien comédie ba bien muta maboke voilà ce que ça au chrétien mais ce que tali bena bien depuis déjà ba ngadia de ngadios ba valoriser musala o ba zula ba grand là pour ngadia za premier comédie na mboko yo na ebité so ki timukile ku en fait peut-être ba ça ba epé ba komo zo ba contrat bongo mais mutazo contrat ya bongo na Congo banda Congo ezala Congo ngadia de ngadios tant ba sombaka na bra Congo to ba sala transfert yena mobutu papa ngadia dia mbongo azwa ezala équivalent ya ndako monde bapela papa ba palais na makampa na Castel SBK donc ngadia dia Bracongo à l'époque banga basombele ndako na makampa aboyi bazwi mbongo wana équivalence ya mbongo na bapesi siko beta machine na ndenga lelo palais na likampa do bangadio sona ba valoriser déjà ça là que ba comment ko éviter ko benga bato maboke mo ngadia ba ba no benga jamais muta maboke
oyo na ngadia dia donc mukiri koro grand prêtre pour asimba mbongo osaganate. Merci. Voilà. Merci en tout cas bana poto ba internet ba tala biso nga pronosaki na oni na ebeli mais le roi kulu tu pasaki wana de na pronosaki dans le sens péjoratif te ya o dénigrer bandeko potara corp ba grand prêtre Hans Luzolo Fantomas asala kana ki tsango te ba Duche Kapanga l'ami de la propriété na pesi no mot de zika bozali ba bobo manoka ve masumu le blende tara boulot ve masumu sa boulot Marcus de Killer asala lisolo ki ndumba to ka teke mais la duchesse abeti masolo mabeti ndambo oyebi ke ndenge za boye Valdi nga nazwi déjà soki ba appelé de 12 appels ya bandeko na biso ba actrice ya ba comédien na biso basi o ba benganga ke noto kende na makambo ti wapi ya kobombaka bana biso bazoye baba papa na bango te parce que babotisi biso consigne ezala kaka mokile ye bate mwana pa ye bate poto ana basi na ndako na biso ba comédien donc il peut kema lembe ba actrice ba benga yo ba botisi so pa ba producteur pa ba musicien pa ba politicien lo ba mal ba botisi bango pa ya ba leader ya ba groupe ba théâtre ba botisa ba ndeko na biso bana basi ebele. La duchesse ayaki kaka lobi kindumbe salemaka mais akotaki ya profondeur te ya bana bazali sikoyo menga zoyebisa yo nga naza ba preuve parce que nokendo sola na ba magistrat so ba pesi autorisation na sala na bango ba émission parce que lelo na Congo batu balingi ba latisaka pululu charge ke yende abotena ba ndeko na biso basi ebele na théâtre parce que pululu na yamba plus de 12 basi na ye oyo abotana bango bana bango nyoso bazaki na kati ya monde ya théâtre mais il faut oyeba na niveau de vie au pululu azalaki nango soki pululu abotaki 12 et bongo ba yaya o pululu akutaki na théâtre bongo ba yaya o babimisaki pululu na théâtre bazana bana combien o babotana na bandeko na biso baso basalaka comédie pas nécessaire soki pululu abotaki na 12 momi oyebi combien o baboti na ba 25 o baboti na ba 45 Valdi nazoyebisa yo polémique ezoya ya mabe parce que ngai soki na parquet na mekaki kobenga procureur ayebisi lobi non soki muta bengio mutaza mineur te alingi réclamer ba droit na ye mibala ngo ba vivre nanu sala na ye interview alors na kosenga na bandeko na ngai nyoso tu o bozalaka na baso bobotisa pembeni ba actrice na bino bobotisa en tout cas yango yo bom sombaka déjà bakisi oyo ekalmaka nini estomac parce que nalingi na belisa ba comédien nyoso o babotana bandeko na biso ya basi ba estomac parce que bana bakola bana bakoma benga tout le monde papa oyo ayo tala mama papa bana bazoye ba papa fixe te ba papa na bino bazali siko to komi na moment ya ko reverser ba papa parce que non trop c'est trop famille yebi ke moi na biso abota moi na lobaka kombo ya mobali abotisa ete OK mobali wana asala ba émission ngai patron ngai ndeboy ngana gérard groupe munene maintenant bana il faut ba yeba ba papa bango parce que makambo wana eza mingi pe na musique okomona musicien mo boazo laksa bana na ye o bana nga bana baza autant balaksa ka bana ya baso azwi sika bana babotaki liboso ba efasaka bango na liste ya bana mokile ye bakaka bana ya mwasi oyo aza na kati siko basi wana tellement ba choc eleki trop ngai si bakomi kobenga nga eza foti na nga te nga na affiche na nga numéro na nga YouTube nga bazobenga benganga Valdi eza kaka te ba artiste nde babotisa basi ebele te na bi ba artiste en général eza vie quotidienne vous comprenez to réfléchir muke population tiezo se multiplier boé bana o baza ya en dehors à mariage babota me belé ezaka ba artiste dem to baboti ba depuis que ken aza o matapa kuta na bakango alinga interviewer bango mais photo lo ba clair et le bédé qui mon copain ya mbabaroga photo lo ba clair monde o tozo vivre lelo déjà depuis kala batu babota na basi libanda bazana bango trop mais pourquoi to kamo en reçu mutakufi ba tanga ninae biographie na ye osuto akazala 17 bana mais officiellement toyebi kaka na 4 bana officiellement oyoka no 21
nzoka toyebi kaka na seti bana Mambuta. mais pardon Ken Gamoko père na biso Guy Milelo journaliste qu'il était grand chroniqueur ya beaucoup bato bayebi na RTNC mais tango akufaki na 2016 mais moi j'étais surpris ya koyeba ke na baleki misusu oyo officiellement na tika na koyeba ba ote bien ke na koma mokolo na koma pe na mwasi na koma pe na bana. Vous comprenez? Ils ont vu à tous les temps. Ils ont quand même comédien. Donc, diriger dans le cadre bien avant, mais on se dit parce que c'est la mbouta boete. Ngai natina la déchesse ya ko bimisa kindumba ba artiste était. La déchesse nde akundole loko oyo. Parce que Kindumba ezala nango normal to bi que partout le kabongo ya komisa ngo sujet yena non et comme le boyango papa na mona ba star Kindumba ezala moi normal parce que to moni ya ye na polémique ya bongo ba mama kalunga pe basilika ki po mama kalunga sala Kindumba te mais ça ye azokote la duchesse c'est que photo bando lukasko to ye ba sikoyo ba fio bazobenga ngai parce que ezala chaque fille moi no bota nani ona bota na oyo oh pe obota nani parce que pour lulu azwa caché net yeka kande ki comédien na yeka yena ko elaber na bango OK bango nyonso tout baza ebele parce que soki la duchesse ayaki na ba propos wana te peut-être ba mama bananga ni balinga bazwa ta obenga te soki le gambane ko ipe na musique to mona pe ba mama bana pe ba ministère ba botsa ba benga mais na minute ngai na kendo yamba basi oyo bandeko na biso ya théâtre ba botisi libanda parce que basi yango bazo déranger nga trop na lembi motungisi na téléphone alors lembi kana ebelo bo Ken est-ce qu'on ça peut na ba preuve ba bozolo ça na ngote ba les ali Ken ozo pelisa moto te na ça na ngo ba preuve des ali moto oh c'est là yo oya bisanganga na opelisaka moto oza sir ata 5 a 8 comme na kende ko to 10 nakuta na bango na ba hôpital te yo ke ba yo futa mbonga maternité ba obimisa bana oyo mama ndako ayebite je jure nzamba zoka alapi mais oui je jure mais oui mais oui nazoyebisa yo nakutana na ba artiste comédien na ba hôpital babimisa bana oyo baboti libanda soki muke 10 soki muke 10 oh menga kendaka mingi parce que ba bébé mususu tokenda ba reportage ya bébé nenga zobima na maternité nakutana na plus de 10 ba fino pe weekend ko beta lisolo te vraiment ko beta jamais voir na beta na nzamba zoka ngaliko ngai na kosela nde nzambe makambo te na kosela nde nzambe soki nga nakutana na ba comédien te kayo bimisa mwana pe ayebiso pa bikoloba te mokile ye bate po mère ayebite en tout cas nzamba osalanga mabe nazo yebisa yo mbuta OK zela kasi glissant mbuta zela kasi nga na okotela bandeko na biso abaso babenga nga moko naza déjà na 12 contacts na déjà na 12 pe na kati ya 12 wana de kombo ya bato bacha makele ezali article baba de kombo pardon Ken Piana hier vraiment les gars mutu na papa français na kati ya 12 appel o ya ba mama ba benganga de kombo ya minene ya bato bacha makele eza na kati oh pe ba wanga ke la duchesse a bebi sa réputation na biso il fallait pas lo babilo ko na sali ba komba batu mi balé nazo si mi balé za na kati déjà so ba mususu nanu ba yebi singa ba mi bali ba botisa bango te mais internet ezo pas kala mingi te nazo bisa mbuta ngako na bien mais Ken Piana na bien est-ce que oui marambo yo tona biga terrain moins glissant il go panza ba foya batu yo za parents biloko et simplement beton sous famille moi ezara bien bana ba ba fazer na diso na ko sambuta zela ouais ego panza ko kendela bongo te e ko panza ba foya batu mais ngai nde mutu na apelisa moto te parce que toyebaki ke vi wana ezalaka totikala provoquer lisolo te ndeko na biso saisa alobaki nini alobaki soki tosalaka mabe mutu moko aye ko reprocher biso na télévision la kisike akokende ko conseiller mutu moko place aza na ndako te parce que baza ebele esenga na TV kasi bana basi ya batu pe bango babotisi tokozwa bango tolekisi bango et ko permettre pe ba bazoya lelo na théâtre sika basa la vie wana te ezaka même leçon au c'est alobaki botika la duchesse asali bien ngai pe
ça il pas koleka na ba la décharge na bango na ba mango ko ta kufa na ba venga dios ba féliciter na ba loba en tout cas que no sali bien ngo reverser biso boepo ba ya na sima ba sala ba même erreur et ça ka normal c'est ça ah chance na bena na zangu na mais jamais ngara 3 bar na point bar 3 bar na point bar butana na ba kombo ya batu peut-être que beaucoup risquer pe na kati ya poule bazo expliquer na boya ndeko loba ebele olo barili na risquer ça ouais biko tambola petro na braza oui ouais biko na zo ba pelti ya ba basi ba braza OK problème est ça anakoki ko tambola na voyager mingi mais on zo banga idée on a te kana banga terre na zo vérité na français ba lobani celui qui se sent piqué connaît l'affaire yo déjà aux empêcher nga na komisa ido na sukate mbuta so na sisi na kitasa na kota ti braza mbuta so ki na sisi na kitasa na kota ti braza na yebisi yo mbuta en tout cas il faut supporter na kota ti braza et puis kwani yo zo pekisa na pekisite benga na lobi ozala ba preuve oh mais nabi Valdi ide yango eza yangai yo zo lingo limiter nga ide pona nini parce que ngai faut na tambola na ngiri ba 5 la filature ya oyeba ba provenance ya bana pa ya basi ya tambula kene ozo ba renseignement yepe déjà la vidéo basi ba ndo compte déjà ba comment tracer déjà et que na 2006 azala na tel que na 2003 azala na tel po biso to kufa biso bote ah comment sacrifier ka ko mbuta keba ko to tambula na bras yo mbonaki na braza pe bazo benga ngai te ba bege pona ngate ba bege pona bato bakenda ka braza trop mbutelo kanga mina on veut Valdi moyen de valer ça parce que non on a bande opération te même mbuta za la te ki aweli sa komi longo analyste non komi longo la pe bongo mala moko te parce que ça opération o toyo ke la pe mutuma wate ata to aba pire toyo ke la mutuma te les opérations fait tambola siko tout le question bon siko busy artiste ngo akiparabara ngo bien ba obengo te si bazo benga bana besoin bana na bango bayeba ke papa na biso ye papa pe ayeba officiellement papa ayebi na mais bana ya papa wandako bayeba officiellement ke to ana frère na biso moko azala place tel souci na bango eza ba regrouper famille est-ce que pour ça la réunion pour lobo ne ba ça la réunion bango na bango ba basi déjà ba so ba bi photo panzara makambo to bomba trop na so bango balingi ba panza oh ba bomba trop ezo panza na mbuta likasu mais moi mobali au bois de droite na rai na bien ça peut être bien pour la photo de monter la biso pas c'est la rappel qui c'est ça piqué so la idée avait piqué si genre to so la on a bon si basi na comme na téléphone na c'est ko bete pe li solo te pe mu da suka mais tant elle est solo boy de bien danger c'est à fouiller maintenant ah t'es à fouiller il est tiré dangereux quel tout le monde non ya biso wallahi bato ba piquer crise ozo boya na so bisa yo et en plus bato bele ba kendo funda nga parquet menga na osinyango na osinye makala na okota mais na za na raison na gagner bango nyonso yo siko elo nini ozokota ba via bato gesi ya problème okota ba via bato bwana mais pona nini bana toza na bana o bazo ba papa na bango fixité bon c'est papa ku fibris soki olakisa mwana na bi bongo pululu era zala yo ndima ke nonga abotana o na oyo akela yango sonete bango ba bomba ba sekana pourquoi parce que ils sont les gens disent soyons personnellement là lo zo swanga parce que naloba eloko parce que ndeko na biso pe ya mwasi mususu abenga nga trop na kitambo keza na dumer moko ya munene pe ya mboko quel pena éducateur évolué basi chez moi Valdi makambo ze belé o nazo éviter ko sala ya na dumer moko ya munene kaka ya mboko na tanga kombote dumer ya munene ya mboka oyo ana bana oyo baza ya kokola mais bana wana atikala ko reconnaître bango na ba micro boete baso benga nga pe na ki osala interview mais nanu na bana na ya ba artiste comédien pe ya ba musicien na ya malembe Dile motivé au landela ba makamba bato. Bango moko bazo benga. Genre sincère. La décès c'est même na makamba. Bango moko bazo benga bazo numéro na internet. Ngai te. Ngaza ba numéro na bango.
Là, quel est votre renseigné dans le bazar? Là, tu la bouta. Là, vidéo. Proclamation. Tu as la moyen pour proclamation, soit des bateaux, ça a examen. Gaz, on a ça qui a examen, tu sors à dire. Problème est ça. Bon, c'est bon. En tout cas, Mbutalika sous tout le monde peut n'engambu ya. Car tout ce qui est dans la musique, vraiment pour si j'ai non moi dernier kendeme to sur la mambo ken fait après émission. Pardon. C'est là na matanga moyen na beta les solo ngo bien ezate. Mais il pas à katia sujet. Pardon ken pena. Ken pena c'est dans sur kotanga. C'est pas mes condoléances parce que na sujet au pe bon il peut azana moi eloko mo bo fi mo pas zo benga ngai kaka. Mbutalika su tomoni bongo na betando na mso nyonso to yambi bongo nzem featuring ya Innonce Bina leki na biso Rebo oki na tuna question même en bas quel est les autres nandi on so Rebo mais une métamorphose on s'aranaté mais évidemment changement tu dis que Innonce toujours tant à boire à maguette ba libanga ba boki na molili tout le monde aura toujours ba clash. Toujours ma jeton mais mon nzembo na tour clean. Oui, ben déjà bara souci ba matamakasi. Kotala ba vidéo ba sala tous les temps. On comprend que Innonce a la souci à carrière de makasi. Ayebi que une seule voix oyo au travailler dans au sa popularité et ça internet. Azoti que l'internet tenté rebopé azoti que l'internet tenté so tel même kota basi reboza plus de vitesse oyo ezo l'accepter que elle est éveillée au saranate et puis so tel bien batu bazela pe loko bazela pe yango batana résultat aux années. Alors ngai na batalent ya Innonce na batalent au reboza nango je m'attendais qu'à ça mais et l'on s'appelle Sigande investir na clarté, investir na si on a bien changement investir dans un texte normal où eko édifier batou na bolingo parce que mingi bolingo ba ke mingi na bolingo en tout cas la chanson me plaît, clip qualité ça va en tout cas HB félicitations na bige azo augmenter ba bilan du jour au jour. Il est tellement au top que parmi les 3 meilleurs réalisateurs en Boka, HB vraiment dans la carte. Donc, félicitations pour la réalisation des clips, surtout habillement, vestiment, du côté vestimentaire. Ma convaincre ma casse. En tout cas, clip est bon. Et puis, dans 2 jours déjà, il a cumulé plus de 600 et quelques mille vues. Donc, ça va déjà. Moi, je crois qu'il y aura du succès dans ça. Et puis, au bêta. En tout cas, merci Mbuta. Tu nous commences à voir maintenant qu'après à vie à Ken Pena fitting à Rebona, ndeko na biso Innonce Bi, ndé na tout le na ne bandelia vraiment tout le monde métamorphose changement. Il y a makambo et comme il le quoi bobo mesano côté wana moi clash mais tout le monde pena texte aux édifié batune to yambia on bon Valdi Tambwe nganga tolo ba vérité au moni innocent. Soki bato azoyeka aza mwana moke bazoyeka neti aza lokote Innocent makambo nga le même jour clip ya Innocent ebimi nakenda ozwa mwana na école nakuti bana na classe bana na école ba discuter ke Innocent na ngai bo babimisi nzembo na bango lelo natalaki Valdi biso nyonso tunde toza boye bana biso basimba ba telefone na biso mwana kotala eloko ya lingi ozomona Innocent ti asalaka ba nombre de vie na ebele. Chaque mois na senga ramso papa ne téléphone à côté à beti titre ya eloko ya lingi voilà ça papa ngai eloko sala kinga chair de poule na kuti na kati école obe école bana bazara ebele c'est que chair de poule et sala nga chair de poule bana ba beta sujet que Innocent na Rebo nzembo na bango yo bima lelo natali sikoyo ebele bana na école bongo mais ba reconnaître que nzembo ya Rebo na Innocent et uti comme Joel Axike
bana wana nyonso bazokende kofuye nzembo wana batala même baza na téléphone baza na ngote même na ba téléphone ya père na bango ba hotel yango na oloba il faut kozalaka éveillé parce que mwana na soki botaleka na kibo mwana na ye bokosutuka pe petiana pe akomi pe na makambo peut-être tozo imaginer les lots donc ana position bien nga namona nangaka innocent net ambrière makamba sala kambriema lo elekela ngaka jour na ki solo nesko na école ya bana ba connaître penake auti kutu ko bimisa lelo Valdi obimisa lelo moko lelo bana mike na école est-ce que na 24e minute kaka ngata na tel clip na mona kutaka 24e minute et ça déjà 72 000 vues 72 000 vues dans 24 minutes. Il est déjà fort hein, parce que Azap parmi les 3 meilleurs artistes congolais, il y a la YouTube hein, et puis dans les réseaux sociaux. Hein, et puis sur le nombre d'abonnés, on comprend le monde. Donc, Bazali Kolo, Bazali Mata. ngai nakiyokuta lisolo na école wana po nakenda zoba na nga batanga kuna siko ba école combien to na ngo siko na Congo. Donc, en tout cas, merci Ken Pena Maxime Boudalika surtout comme Nasuka et Maso na sonavi ke batala kibiso et belé au Saranate mais non bana pas Boudalika ça pèse mon bambote mais très rapidement vraiment. Non mais Clarisse Taramouembi, bienvenue à Kinshasa déjà dans mois d'août oyo tozana na Kin Awa boss Robert Mukoka le propriétaire de 277 club boîte hôtel. Non, boîte, club, terrasse, hôtel 277. Audio ce moment à Kinona, donc boss Robert Mouko, Karapé, Mambotato, Dem Record, Liz Leader, Miss Diaspora. En tout cas, moi, août, Tato, je crois. Donc, j'ai dit tout ma composition. Bienvenue dans Ratakin. Donc, c'est bon. Big Ansumbu. Mikolo Luciana déjà ça y est qui est comme une étape à ma clip pour un hôtel club center big en somme dans Luanda ouverture dans le 31 décembre dans réveillon donc Luciana déjà à Saline Zembabé pour naé Rivenko nos félicitations à la conférence de presse et les gars ils samedi le 17 déjà conférence de presse à Paris. Et si on a dit que dans la Suisse, en tout cas, Batubayaki est belé, ma sapeur, ma margaille présence, la maman sali bien, ma image, ma bonne route au développement, on a ken, dans 4 semaines. Donc, en tout cas, Rivenko, félicitations. La bossalité Nadine Lushiku, femme battante, prêtresse à ma momie, dans 4 kin, bon séjour fondation, Nadine Kila, Pitunchasa. Boutique solution à Colosi Padoum Petit Motoran Djambé ouverture il y a restaurant d'Adela dans Matadi la fin du mois Oyo si tout va bien ou sauf changement peut-être 15 août dans le restaurant d'Adela et il faut qu'on la porte là pasteur Padoum Petit Mabota tout Paul Lumbuba de faire sans oui pour la aussi ça dans Zogi sur la sauce les boss les PDG Tanguy Brice Lulendo, l'ami de Bill Gates, Moté Mama, Fefe Fanzu. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci Mboutalika Sounabi. Kulutu Ali Nomokemo, Londres, dans notre la magie de Londres. Bon rétablissement, maman. Naebike, maman, il get Moulunga, Patikale qui dit Baté, Alan de la Bomba Sangwa, na Fimbu, Toza Mikolo, na Papa Firman Matoto, Papa Firman Matoto. Pardon, Valdi, la bossa, la vie dans la Yépé, Kalabik, de la Ratakin, Claude Tembe, Monument Poto, la Rata Louvière, la Belgique. Merci. Si. Ken Piana. Ouais, merci Valdi Tamboé. Na pesina no Eliezer bébé de la presse, merci. Ndenga filmé biso en tout cas, ba montage kitoko. En tout cas, merci na sœur Pauline Lumumba, RDC Monde. En tout cas, merci pour na ba soutien na yo. Merci na Koko Arafat. Waza moninga ya Opima ekipi pour na Londres artiste amunene. Merci na Prince Yaweli Mister Vexas. Voilà, ndi biso vieux Luiso Mbata na Cape Town. Vieux Luiso Mbata bambote no ngwana. En tout cas, merci na sœur Angèle Moussoili Makizembe, soutien moral. Donc ça là on a toujours bien en tout cas na pesi merci na Hussein Saidi na kati ya Turquie wana talaka mwana mobali wana vraiment azale sel muto atindela nga moi quelque chose na agence pour Turquie kotinda mbongo pesa moi mobulu kuneza nde monde à forme ba Joël Koufle en tout cas merci na Ope Valdi merci na Degen Pro journaliste na biso congolais ya yambakaneka amindele yaza professionnel merci na Ariette Kajinga lelo na loti pena
na simbi Ariette na memi en tout cas na senti kilo moko na kati ya ndoto Ariette kazinga siko na lotie na memi esko na senti kilo moko zana donc en tout cas Ariette kazinga wetu bambote belé ngwana merci beaucoup. En tout cas, merci la bébé de la presse Eliezer derrière la caméra. Papa Firmin Matoto à la Guichassa Babi, Alexandre Makwini Nenini. En tout cas, merci la papa Firmin Matoto. Tu remets la souka pour s'abonner massivement dans le site. Papson Makundi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Merci Ebeta. Fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.